Docteur Jeff Njadi, les détas, don des dieux. Bonjour Davina. Pourquoi pour ça s'il te plaît? Bonjour, tout le monde nous a triste. Vous êtes là ou comment? Pourquoi pour ça pour battre encore? Na makambo nyoso yoki ndeto soli na koko ndeto soli na maître Joe. Ba koseli autour de ma maso. Yesolo. Pardon? Yesolo. Pardon? Yesolo. Pardon? Yesolo. Yesolo. Message nous a dit na bato ba Hollanda yo, pour ça nous a dit. Rien à dire en fait. Bon, rien à dire. Moi c'est juste nakana posa ya. Au foot là quand justement minerval là parce que j'étudie à Sévigné. Je suis déjà en 6e des humanités en fait. À l'école, on m'a obligé avant de commencer, je dois payer la totalité. C'est 660 en fait. C'est tout. C'est bon, vous avez adresse Lemba. Papa Koko na yo. Message au maman a commandé na Facebook. Comment est-ce que vous avez commandé que vous avez une émission pour que les musiciens musuba ba ko aider. Comment na Facebook na yo je pense. Comment pas la maman? Mais pas la maman. C'est bon, merci toujours Mingité, merci le gars confirmer ma cambo. Oh yo bano ba kitoko donc Davine on a beaucoup de monde na internet tout moi to joyer ba makambo mingi lo baté pour azana stress ya makasi talaka mona na ajoyo 18 ans 19 ans ba réalité to so lekela ezabina suka na stress igela kwa fei kote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Lindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LBG, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Rafinguindo. Eh ben, on est makambo. Bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Rafinguindo. Aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, mutanzalate.
En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcose net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour très chers internautes, Toipsaki Bino Tige et Tambolara partout. En ce moment, nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Lemba. Place de la famille à Papa Vainqueur Kalala, Babing Saki Bisso. Toyoto Kabango, message ni bazanango pour na internaute na Arabiso, message ni baye koloba pour na bana Congo avec votre émission Banakin 100% vérité avec Migeni Papa Ngelingeli. Merci na tout bocha Kabiso poa na moni Elodie et Fefe na Hamburg. La puissance domine toujours la puissance. Kelly Tsumbo Ojeps de Paris. Na moni batu tout bota la biso na Kinshasa, bota la biso na Angola, bota la biso na Canada, na Europe, na Amérique par-ci par-là. Toipsaki Bino Tige et Robanda ko déplacer. Alors, Tige est déplacé dans Angola et à Kinshasa, précisément à Lemba. Place que soit na famille ou Bengi Biso. Toyo quand on a bino ensemble. Merci. Voilà, très cher internaute, tous en Maître John. Maître John, bonjour. Bonjour. Vous se présenter bien à l'internaute. Oui, je me nomme mon nom de Maître Dieu de Marseille, Dieu Tubamba. Pour nous, voilà. Tu as un motif, premièrement. Il y a appel na yo bengisi biso awa to ya to so na bino na famille. Bon, appel na ngai na bengisi masolo ezali un peu kilikili na kati to bolinga to zala un peu bref. Suite à émission moko salaki na maman ya Davina, ex copine ya le monsieur Binoto Boyebi na likambo oya mona to zalaki na ye awa na kombo ya Davina. Alors donc tout le monde a inutile, il y a que ça la émission d'engana la qui va internet souké n'a pas se permettre aucune fois dans ça l'émission non plus mais ceux qui n'a zongeli les locaux na ça la moi émission oyo les alima wa mingi na motema tous allons un problème au très sérieux dernier makambo oyo les kanaki dans les temps enlèvement oyo salama qui a Davina o bakenda kinaye que beaucoup monde ndenga kozala o bafinga kibiso ke tozo diembela sima ya monsieur wana que to commissaire bilanga alors parcours ya mwana ndenga sali biso peto ebagite to sepelaki trop temps papa azwaki initiative ya kozwa mwana na ye ndenge moboti tu mbebe zangaka te donc a reconnaître ki azwaki mwana na ye à partir ya émission ya Papi Mboma que bachelaki image alobaki wana mwana na ngai na kombo ya Davina. Mais tant que bazui responsabilité wana biso to monaki c'était bien bon c'est pas la peine ya kolandela likambo ya mwana na papa. Mais lelo ya mutu ya sali biso soni na mawa mwana zoka donc nini atamboli tamboli de gauche à droite baké ko sukisa na ye et pas ya camarade moko. Na kozala c'est-à-dire Davina. Davina. Waza mona ya artiste ne biso feriko. Tout à fait. Alors les solo ezala que bakei na mwana bokomona makambo tokosala akenda poto akotanga ba classe ya minene tout ça mais ce qui tozo landela parcours ya mwana ndenge basalaki monsieur bienvenue kato oya ali na poto na minute je pense que zo landangai asala epé mo aventure na profit ke balancer ye na nzembo moko elinga ko bima wana mais maman na kenda na ye na Congo Brazzaville bakomi kuna babetisi une semaine bazongi na ye mwana azoki nzela potote tango akomi awa croyant que mwana kozala bisika moko bien maman akie ko jembela sima camarade na ye na ngiringiri na sima na flat maman en moyenne de $400 azongi na Angola batiki mwana dans le vent. Maître to ke malembe ben internaute pour na biso c'est net pour moi dinga msuzo ke na biso bien sûr que direct mais to sur la malembe tango artiste et musicien azoki mwana na ye mwana zaki loger wa pezaki na ndako na ye na bova et to tchedi sur la Brazzaville mwana ndo sa na Brazzaville et puis na flat ça fana ki na flat to fana na ndako musicien enfin pona ngai na yo papa na koko buka lokota te na zolo ba bien que tango ye asali enlèvement ya mwana na ye atindaki ba voyou moko boye donc baye ba enlever ye et qu'on a complicité ya likango na ye alors bakendaki
Biso le fait kaka bakendaki toyoki ke mwana kozala bien bakolukela bisika tout ça on a cru que mwana akenda des fois na Angola na maman mais par après o akenda potolobi non ce n'est pas un problème lokola papa azui les devant ya kozwa donc nini responsabilité à mwana na ye problème ezali na ngote alors moyen to landele Jesus masolo wana tokataki alors toyokaki ndenge ye alekana na télévision lobi non ngai na parents et baboti to fait disons famille to fanda qui to yokana qui tout ça to le bon alors bah oui to ye alinga loba ça ne nous concerne pas si vous expliquer ce que tant ya soki mwana zaki nanda kuna yete akenda ki Brazzaville wana nde tozoyoka kaka tangu mwana zongeli biso mwana azalaki na ndako na yete hein tout d'abord ba betisi mwana photo na complicité ya noko na ye amemi na Brazzaville sauf que ça c'est que azotinda ye na poto on est bienvenue kato. Alors, soi-disant producteur. Bon, tant qu'on a commis dans mon account, une semaine après, bazongissement na Kinshasa. Croyant que moi n'allais pas à papa, non, na bon vent non plus, moi n'a commis na ngiringiri. Wapi et pas à camarade à maman. Camarade à maman yoko zo voyage pour kenda poto. Alors donc nini solution sous ces alagité, ba memi moi na mbango ba kekuti kamwana na hôtel. Maman azongi Angola. Tango azongi Angola mwana tikali na hôtel le roi na ali mineur tozoyeba te makambo nini lekana tout ça bazweli classe côté à Bandal soki na Savini kuna talakaka donc to comprenaki kolongola mwana place akolaki de 4 ans à 17 ans perturbation wana mwana azwaki na classe te ashwaki ane wana alors donc balongoli mwana na flat bakye kubombise pas camarade à maman simbité aye ko senga et pas ya camarade na ye soki Pasco les noms comme ça na salo Vasco Mabiala alors moi na komi ko fanda kuna bon l'air moi na zo fanda kuna de temps en temps ce qui a outil classe azo lekela koko na ye na ndako tozo yebisaka non ce n'est pas la peine yo fanda awa ole qui en même temps non lokolo bimi classe il faut kende lokolo papa si azu moi devant ya ko futela yo Minerva sans problème ko uzala na biso awate bon les rwana bisope tozomona inutile ya organiser ba mission pour s'en charger na ye alors moi na fandi kuna na yoki ki moi mikakatano yokoti baye babengani mwana kuna ko bengana c'est trop ou soit le fait que courant isala ki kolekate entre papa na Vasco Mabial bazui mwana na bango babemisiye croyant que moi na kozonga na bon marché te moi na ke ko transiter wapi na premier na bon vent moi na ke directement ba ke ko placer na famille moko boye famille wana na na kombo na première eri et pas monsieur Roger mobile ya maman Angèle wana na première eri kolonga lunga et pas Vasco tangu moi na komi kuna bonzo ba moko ibimi toko ko bimisango ate parce que tout ezali bon ya kolobate mais na ko bimisango keba soki déplacement ya manga les alliés au leki lisusu na télévision qui ko buka le côté pas ya papi mboma hein oyo salaki o non mwana na ngai tout ça hein ce qui na yoki ango wana ko bim alors voilà donc ndenge mama papa wana a pesi message comme pas na ye ya kutani na mwana ebisi pas question za lisusu mwana ngai te à partir ya lelo radio ngai na motema na yo to za clair ben nous bonne biso on a fait mtolobi na mwana na yo alobi na mwana donc mwana ko va limiter oui pour na raisonner yango nde na lobi ke to zali na émission c'est public donc il y a magamsu ya koloba mususu pe to bomanité mais na kokikaka ko tia vraiment mbeli pour que nyo se sopanate Maître John, parce que comme je le dis toujours que na l'adversaire na yete ce qui na zongi lelo c'est parce que assumer responsabilité na yete c'est parce que charge wana zongeli biso lisusu mais Maître John pourquoi boyebi adresse anda kunaye boana numéro na téléphone aza congolais ndeti yo afivera rapide na Kinshasa a mboka mona yo pour nité papa na efiri pour nité to kenda kuluka EPC azala pour bosoigner en face mais rencontrer oya mbala mona TV c'est papa nous sommes le peuple Luba. Luba avec Bokilo, moi respect à ma casse ezalaka. Je soyez à Pozaki. Yaki Kokoli Selaye Moana depuis l'âge de 4 ans, tu as 17 ans. La place à Pesata, remerciement et pas à grand frère, lui il a préféré de sauter directement pour gagner dans la télévision pour ne salir donc personnalité Nabiso. Oh non, famille Nabiso.
bazokomisa ye bilanga. Heureusement j'étais là, tolinga ki to décortiquer ango totali si famille ni côté à bon maman, to côté à bon papa, oye et komisa ki bilanga. Alors sans même un mot, il y a remerciement non plus à organiser qui ba voyou moko boye y compris Molikango na ye Olga Mbuyi oyo azali na Angola ayaki uniquement pour nako enlever pas ko 5 ba levaki mwana bakendaki. Mais lelo oyo ezali lisusu question ya kosala bacrobatie ebelete yaka tout droit nazali na lemba okozwa mwana na yo tout bonnement okei na ye bitu na biso ezali ke zoye donc en charge. Mais déjà azoki mwana maître je peux kataote azoki mwana oui mwana raison a raison qui lisusu. Alors mais tout bon ça la message aya azosuye pour aroche wa pour tout wani bosutanga azoki azaki na ndako netende dans l'explication na yo. Tout à fait oui. Azaki na ndako na etavandi après limetende aye ambala moko. Après limete aye mbala moko wate a transiter pas ya camarade na ye. Camarade na ye zalaki na ndako. Avandi ko fanda ko na ye ba ka bana mike. On ne sait jamais le gouvernement ba welela kina masana ye ou soit atalaki bien Monique non, ce n'est pas bien Nazara awa. Non, si je ne me trompe pas. Oncle Naye, bienvenue Kato na Paris. Moi natangwa yebisege noko ngayawa place à kofanda des alités. Oncle Naye, bienvenue Kato a recommandé une église. Alors non, allez voir un certain pasteur Boyoboye au solo na Naye. Yangonde mwana pe asalelaki. Donc, ce que tu bien, Davina après, il mettait une en église. À qui est fond d'une église? Église, il y a une adresse, papa. Ce n'est pas des choses inventées. Il y a une église à Pasteur Marcelo, la deuxième rue, limité industrielle. Des païmoana, à qui est se réfugié. On a se réfugié pendant 5 à 6 mois. Alors, église, wana chapeau, mais papa Pasteur, Nzambia Zalanayo, parce que moi, on appelle ça qui bat d'alliance, azalaki besoin ya tic, n'est-ce pas? Pour besoin qui inscription na Savini na nini na limité. Alors kuna pasteur basali suivi ya ko futela ye semestre moko o etikalaki. Ba futelier tant ba futelier mwana asali classe. Mais comportement talaga mwana akomi na éducation moko lokotia wa. Et c'est pour ça que bah promoteur wana non plus. Bah mais quoi que aujourd'hui donc na une classe et plutôt aux autres passer 6e awa moyen otanga exalité parce que comportement na yo ezalaki pas bien. Alors moi na sikoyo asimbizela azongi na lingomba na kobanga wana abombaki mwandam. Bango bayebika que ceux qui donc nini année scolaire reprendre on a kobanda classe. Mais tant que sikoyo moi na yekote na biso. N'est-ce pas? Ayo côté na biso bango kuna basoka nisage mwana kubanda classe côté na biso toka nisage ba nini azozonga na classe mais azozonga te mukolo mususu tanga na komiawa nde na fandisi na lobi mais dis-moi un peu baninga na yo basipa bandi classe mais comment ça se fait yo tisiko aux autres ne kaka oh non question ya mbongo bino moko boye tala moi misala na linango donc lo moko kanagite. Il fallait se toyeba question en bon ezalindengeni. J'ai pris le devant. Yakobenga tout d'abord et pas ibabengana kiye. Et pas ya maman Angèle, mobali ya mbali na ye monsieur Roger. Alors on a posé qui question mais ndengeni ni likambongo bobo awo botiki mwana. Azali libanda. Bozo yeba azali wapi? Ni tata na ye azo yeba ki azali wapi? Le bien non papa mwana awa boyoboya. Après ça qui peut moi raison na ye. Bref. N'est-ce pas? Na vu les devants, na tuni, na bengi na école. Na école, ba yebisinga ke non. Vu comportement na ye, ya koko sala lisusu ba nani étude aote. Na bondeli bango, na pesi bango donc parcours na ye muke. Papa wana 20 minutes après le monsieur responsable que je salue de là, azwa ki moi courage na mawa ya kobenga. Alors bi maître radio, suite à ndenge o peselinga explication, je suis d'accord. Mwana akoki kozonga l'établissement na biso mais à seule condition à futa minerval cache parce que mbula oyeleki ko futa ezalaki ali kokuma ezalaki turement pour ba futa la classe. Alors ba passer ou en attend pas ba fandi vous comprendre kama bonza ndenge komi moi mon boulot peut-être ça ou soit bana baleka ki trop na lingomba pasteur atuni mwana famille wapi bako ko placer non parce que réflexion ya misala ezo salam
On a tali liboso atali Simon. Côté à bon maman, je pense que miette. Côté à papa mega kozonga pas question au tia makolo na yo awa. Nde mwana azongi et pas ya papa vainqueur koko na ye. Papa vainqueur oyo ebimaki na TV ke bo vivre na sima mwana. Ye wana lisusu. Ye wana azongi lisusu et pas na biso sur le troisième ou deuxième mois yangoy. Et puis boye ba bien que tu n'as pas ngai biso to lekani lisusu na télévision pona ko pese là ezalinde po baye bake responsabilité oyo ya le côté salama ki pona abs de temps yangote. Mwana basiba lâché azali banda. Alors de peur que le monsieur comme il est très malin a koko sauter encore a kenda kutana camarade na ye ya journaliste pona koloba non voilà mwana azongi kuna je continue toujours à repérer sa rançon. Mwana azali awa nanto moni était ni coup de fil na ye moko ezalité mwana ali toujours na charge na bison. Alors yangonde tozo senga ye papa ozali encore trop jeune kolinga te réputation na yo ebeba Yaka, mon numéro de téléphone, mon numéro de téléphone c'est 0953 82 32. Benga, ou bien on tinde ba ndekonayo, ba koyo kozwela yo mwana, ozongisa ye na classe. Makambo zo sala, ezali makambo vraiment ya Sony. Makambo ya Sony. Alors na koleka vite fait mais avant les vite fait na ningaki o me ko claircir bisonga na yambra mama ya Davina Olga na Angola. Oya mankaka père na ye. Mais ko mankaka famille quoi. Autre chose que bino bozali collaboration na Sankara de Kuta wewa que je salue en passant pour bo salir mobile ne ex mobile ne. Franchement papa, je te dirais donc je suis direct na répondre na likambo na tout chakinga mingi. Pour ko salir donc image ya artiste Sankara ou animateur, ngai personnellement na yebi Sankara na ndenge ya télévision. Émission moko etikakinga makasi tango asala ke émission na Zidane. Alors j'avais trop rigolé façon zala ko poser les questions, c'est comme ça na tchaka vraiment que Sankara de Punta a existé. Mais nga personnellement na ali camarade à Sankara te, ni Sankara ali camarade na ngaite. Ngai na ali na milier na bangote. Sankara, je suis persuadé que à ce mela qui na likambo na c'est parce que en tant que père et responsable ayoki ke muninga mwana poison dans la classe Mobulu à cette époque-là. C'est comme ça, Sankara. Alopaki a s'inventé un chapeau parce que Alopaki, oh yaye, basali déjà dans la classe. Est-ce qu'Alopaki m'a fait? N'est-ce que tu as payé donc ni moi ni communiquer que oh bayebi olga, oh bayebi likango na ye. Oh ya passé qui na mission à Papi Mboma. Oui, c'est moi nanangai tout ça. Même botu na ye. Ezali ou sot kozala bana ebele, ozoyeba lisuste nini bawe balali wa piton ndenge nini. Hein? Il y a 7 mois, disparition il y a mon oeil. Ils ont salaire donc ils ont quelque chose de. Oyeba quand même pas y moi na yo azali. Tobota te poto sutabana gande on ba koma ba udiana non plus. Hein? Yango ndena zo pesa message na oyo to ayebiye. Asala un effort. Ata oboyo ko fanda pembeni ya mwana. On ne t'oblige pas tant qu'on est monté mais aussi mbaté. On ne t'oblige pas. Mais ne fût-ce que papa ozali na la. Ils ont responsabilité. Il y a kendo bien na chik mbala moko bon moi je paye pour na mbula mobimba. Chapeau ya kozala esengo. Moi na komisi na classe ni pia komisi. Moi na ali na 6e azo sala option moko ya makasi donc littéraire. Lelo ya linga kozala na GD1. N'était pas perturbation il y a 5e mois. Les lois là il y a au lobby kuna mais c'est quoi au juste? Et puis mutomoko asenga ki yo tena makango na yeke tolemba ki mwana parce que tu zoka ye à l'âge de 4 ans. Vous comprenez un peu ça? Tu ba 17 ans ba 16 ans wana. Oyo biyo na likango na yo bozo ya ko sala moi mbringa donc ya ko perturber donc bozo moi na charge à 12 ans. Hein? 12 ans bozo na charge à moi 12 ans donc moi na ali na maboko ya vie Talaka je vis à commis donc bientôt 64 ans. Les alliés en âge à retraite bon beaucoup de charge te boye bocheli yo maman aux alliés en Angola liboso au lungwa ki Angola mbango yaki ao. Mais les lots zo ka ke moi na ali l'église zo moi na lisuste encore problème son aligné à signaler. O ye pesinga ma otro maman o to pesa qui conseil ao. Les lots ndé azo recommandé pas ya moi na o Davina, si ainsi, c'est la émission à bas journaliste, tant que nous baninga na ye ya ba musicien, ba ko salisa yo. C'est une honte. Fait na comprendre bien,
Olga maman ya Davina. Oui. Atini Davina aleka na émission. Peut-être ba ninga. Message ezali wana. Togo mon message s'il vous plaît pour ba Yves Jolie les boucliers. Yves Jolie les boucliers Pirvé soit makasi Yves Jolie ba otala biso c'est net moment ba bébé ba otala biso par correspondant Yves Jolie les boucliers. Au chapeau soit makasi Yves Jolie ba olanda biso et puis ba Kelly Charlotte na Canada ba tozama trop ba otala biso ba maître Junior Mukuna maître Toro 450 tolo na ye. Papa ce que vous benda. Message on natanga pa mo benda. Et ça la maté que maître Jo azo buka lukota. Ino ba internaute français on pense à la trop au kota wana donc beaucoup ko fina ba. Donc il y a ça le message s'il vous plaît. A salé là qui mon message. Bendelep ce message. Oh message ya Olga pour tout ça l'émission. Maman ya Davina a salé message. A salé message na Facebook ya Davina. Ya Davina. Na Facebook ya Davina pesi ordre pa ya Davina. A sala ba émission. A sala ba émission peut-être ba ninga ya papa na musicien ba ko aider pour la classe né. Donc c'est Christ. Musique na biso qui ne va plus ba leader na biso bo sala biso boy pour na nini. Minerval habite coûte $1000 par année, je sais pas n'habite avec école en ligne faut tant que ça moi là. Coûte $1000 pendant une année. On a reçu un message merci papa. Donc en bref, bino ce qu'on a pas na bino. Beaucoup de monde n'a pas 14 ans ou 13 ans. Ni no bozo senga pa na kaka classe ya moi na bina ko lié bina ko lata. Biso papa tozo senga eloko mogote parce que prévaner que tango azemisa ki moi na grand frère ya liboso. Surtout à la méchante tolinga tolandela mabe je pense que les rois nazali ata na possibilité wa azali na ngoze sikote. Faut kanisa ki soki éducation de base ezali, il viendrait donc se pointer et se présenter, voilà, j'ai fait ça. Il n'a jamais fait ça. Bongo kaka ya mwana. So 14 ans soki nini ndengo lobby. Pour remercier le vieux, il faut aller na émission pour na kenda ko finga vieux que vieux a commissaire bilan. Lelo on comprendre. Lelo sikoyo, excusez, lelo sikoyo. Bino ba internaute bo we ba mususu ba we saka pona ko kota ko finga mais avant ya ko finga kota nano otanga oyoka nano lisolo ndenge ezali motune ezali ke oyo lelo azokomisa baninga bilanga ezali ye to ezali biso soki ye ameka ko rectifiango soki biso question de biso bozo senga nini epa na ye kaka classe to kolia na kolata ya mo biso tozo senga te tozo prodiguer conseil yake ozali tata moboti yaka zwa mwana na yo ozwa le devant yako tangisa ye kolie ce que tu sais rien parce que tolie ça y est donc ce combien de temps on n'est jamais réclamé même pas un franc prévenez que ce qui tozala na kanda na ye de le premier jour ba yoko tika la biso mona tolinga kito ça y est ma bena ba chaîne tout mais comment on a message on n'a pas fait ça maman est Olga Komi j'espère que ingénieur soit qui na kombo ya Facebook Olga Mboui on a komi Olga Mboui Olga donc Olga Mboui Olga bato ba osana posa ba tuna de plus ba tuna na Facebook ne ba komi Olga Mboui Olga likolo a peut-être ko pesa numéro na so ki togena ni wana to pesa ko baninga ne ba mise belé pe baza na possibilité wa ko sunga to mona ba we ranso bana ba ONG to mona ba fali bana ba ONG to mona ba mise belé mine nyambo kana so bana ba ONG ba sunga bana ba sunga ba fazer ba sunga bana mais erokende na musique na biso erokende neti mabe mais to moni maman ne muta komi message maman muto asengi bon so yi moninga ne mise mo to biso c'est net moment comme Kofi Olomide baza mo trop ba ko so pe charger moi erokende critique makasité par rapport ya Edouard nde bazara ba guerre na bon soki alinge kendo critique makasité c'est le moment où jamais ya ko zo mwana na yo pesa ba mineur fan il faut s'en occuper na mwana mais ce qui au saleli angote e komiki juré donc moyo mwana na koko mwana yote parce que donc au salibo ye bana oyo jolo ba si to bosanité aloba avant mwana avant bossa l'émission na mwana a rebandela ngolo susu ki azonga le susu te a gérer le susu oyo ya turo azo benga na ye wana otolobaki ba émission na ba mususu wana oui ya wana ya kala mais o ya turo yo ya kala ezalaki ke a montaki machine c'est pas ngai mutu na zoloba toujours moi na zali awa a côté monyango tangi saka ya lobi ke tanga bien ba kombo ya bana na ngai na koma bango tu na loboko voilà turo non na turo wana zala kola lisaye libanda o ya zala kola lisaye libanda na bon vent ayebisaka yeke yo zali mwana ngai te mais subitement toyoka yaya azu avance akekoloba na télévision oui ali mwana na ngai mais soki ke azalaki mwana na ye to azali mwana na ye
na base ke ya Davina bakisaki na kingo to anjimaki kaka poke tika kaka moto ekufa et puis na yebi eloko nini kuni nazo jouer ku yango yo mwana alikisi siko 18 ans hein na ndenga ba mineur bako kufunda yete amone je m'en fous, je m'en bats le cou comme ils disent les Marseillais. Je n'ai rien à foutre. A kufunda ngai wapi yango nde a bengani mwana miso makasi yo koki ko nyata lisusu ate ozali mwana ngai te mwana na ngai na mikili na âge na yo azali na appartement na ye. Tout ça, ça ne vient pas de moi. Moi, de mon tout temps, voyez, à ce bête la biso masolo. Donc, pour que les malades me ngala au bas comprendre, biso makambo nyo sur lobby, ils Davida mutaye biso. Bien sûr. Bien sûr. Bah preuve mon sous ces alliés. Ah ouais. Ni nyanoko na ye nani kato. Oh bienvenue. Azolanda biso na Paris pa yazali. Asenga ki mwana po mwana qui est se réfugier dans une église. Ce n'est pas des choses que maître Dieu a inventé. Papa, j'allais inventer des trucs hein. Si nazalaki na profit to ke nazali fan ya mutu kingandi alors tikana kota boye pona ko isaye loin de la prévenir que tango to salaki émission le fait que ye andimaki kaka azoki responsabilité to betela ke mapoko to lobi nde yango biso to zala ko ba internaute pe ba tika ba clavier et pe maki mais ce qui lelo ba clavier ko sala musala nango c'est parce que le monsieur n'a pas allé jusqu'au bout non plus. A profiter na moi makelele o salame pas ya monsieur nani Roger na mwana. Est-ce que koko en vouloir non dernière ko fanda tango mwana wutie pa ya Vasco. Batindi na première et pas ya monsieur Roger Mobali ya Angèle. Moi dispute au basalaki. Oyo na lobike to boucler en boucle to koko lo bangote parce que c'est dame là vraiment très gentil chapeau hein. L'air na borda qui avant Gaïna Sal na bino émission, j'ai fait les démarches. Il y a quoi remercier tout d'abord maman wana na yebale pourquoi batia moi na libanda. Na pesa ka kutu conseil. Et même maman wana tan wazolanda ngai maman Angèle ayebika non ce monsieur là azali franc na makambo azolo na lobi maman bino bozali proche ya papa ya mwana. Problème nini bako ko arranger te. Voilà ndenga zo sala mwana boy. Ce qui a yebaki ki akosala mwana boy, il ne fallait pas organiser bande ya bavoyou baya ko yibela ye mwana nini n'est pas grand frère parce que mwana zalaki tranquille. To lemba qui était. Elle s'habillait trop bien, azalaki de la classe très bien. Par rapport ndenga yesu connaît tu clochard de moko boy nini sans domicile fixe. Ah siko bomoni siko c'est-à-dire moi tant fandi, bon moi saisongi. Ndenga zali boy moyen ko tuto exiger lo baboy boy ezali passer parce que ce que tali parcours na ye ya kolungwa kaka et pas ina biso enfin tant ba enlever ye atamboli so ki 7 places à 8 places liboso direction Brazzaville flat et pas camarade à maman et pas ya Pasco vacances muke ya ke oye vacances hein au goûter miel allez zonga yozo mérité te ozala aw. Non, il faut tout d'abord zalana na musika na étudier nano na yeba bizaleli na yo parce que donc au moni okoli de ça se fait ça. Tango yo ndimika ali mwana na yo, prends le devant de lui donner donc des conseils. Ou éduquer ozo la bantu mususu ba éduquer yango de nini des fois éducation na ye et yo bengi ke baby mais parce que bisoto éleva qui est de 4 ans à âge a tikala ko redoubler classe T. Mais voilà, première année où donc les vaquillés soi-disant là berger allemand en Congolo. Congolo n'a mon petit. Congolo pas encore. Et chez le Balouba il n'y a pas un Congolo qui peut se comporter comme ces clochards là non plus. C'est un flatteur donc derrière Kuna. Les bergers allemands là, à Finga Kingaya, le bureau, yo tenani messi à tout le monde non. Na voix qui na le bureau, oui, tout à fait. Je suis un ancien boxeur professionnel. C'est à fait ma physique na salle tous les hommes. Est-ce qu'ils allaient handicap? Et tu as na télé ma finga mec. Musala na ye kendo sokola basani, kende so muntu boye, kendo lo baboye na télévision, c'était donc son boulot. Mais c'est le moment les loyo trésor ni sokin kunguro sokin kongolona. Okoko le kalisus na télévision, okenda koloba bisika bino bokocha davina ya bien. O bisoto nzuluki na miso disons toko profiter les sources nani. Est-ce que ndengo zali wana bozali liboso yo yebi place la vina zali sikoki
Et combien de temps ça lui sauce na binote? Yo, les kanaki, au lobaki n'importe quoi, baso tinda yo, ba bricot tout donc dans ensemble vite. Dès qu'on a lobaki qui est du bota en kobana nyoka, et puis voilà, bon les kalissus dans la télévision, pour qu'on ait quoi ça va. Maître John, pour finir, na yo n'engana zo impression à Coco. Waza Coco ya Davina, vite fait à 1 minute. Ameko Clercy biso papa Marambo yo lobi vite fait à 1 minute. Merci d'être internaute tout bolanda biso au moins impression à Coco. Oya Davina, Roi Manitou, le champagne qui gagne. Mutu ya mbongo na Johannesburg. Patron Roi Manitou, le champagne qui gagne. Donc Doris KMB. Le demande top monnaie, Doris KMB demande top monnaie bolanda biso et puis Arsène AK 47. Arsène AK 47, il y a la résidence de la maison de Johnny Versas. Donc, Arsène AK 47, il y a la maison, la résidence de Johnny Versas, à la Trato Versas. Merci. Bonjour, Coco. Bonjour. Autant la internaute sur Bolanda Bisso. Tu as eu éclairci Bisso par rapport à avant tout Davina Imoko. On a éclairci Bisso na au news au maître à lobby. Est-ce que ils ont la réalité, ils ont vrai ou faux? Mon papa n'a pas eu le bana mon cousin parce que ils ont payé ça na kandana mawa. D'ailleurs, Zaki na kokwana na sana yeba ne a trop. Après na kolia na kolata ata lera bana okinde pas papa na yona. Papa bana ko tourner ki nani alatisa kayo parce que je m'appelle 20 km 20 heures de route. 20 km on a pas eu ma vie à Kinshasa. Mais biso tout ça on a bandaki poto depuis 89 jusqu'à maintenant ba aller retour tout ça. Na koko comment na loko capacité. Moi na comme tel la tia qui est dans la classe sans qu'il a qu'il n'attend et pas tout papa na ebié boité ndenge qui ndenge dans ce moment nanu na mwani boité na ebié té na yo kaka ba kombwana na zala ba o nga na ebi net ba pauvre beaucoup net ba janana net ba bipoli na fulu na za ba pauvre trop na ba o baza vivant OK OK na ba benjema mais yebu nanu té mais na ebi na te place on a kenda ko attendre mais na ngai qui a pesa ngai pour moi le meilleur na bon sinon dans autres single qui moi nazali ça fait presque au troisième toujours que dans troisième mois ay ko zo moi na ata lobby akenda no ko dépenser mbonga okenda ko zo ba noko 10 ans ceux qui ba boy ko na ba irresponsable ba maman na ba irresponsable aya ko zo makila na ye encadré ngo parce que na âge na commune na ko banda ko continuer na ko sala les choses dépenses à partir ba émission ou sala ki na maman na ye au niveau ya nini na zo recruter maman na ya eloko nini ngana sana no otala maboko ezana na zan 60 quelques des années mais na zana ngayo mobile et puis on a la résidence na yo oh on a la résidence ça fait na larme na yo na otina no ko kimamba ça mon apoto ya balere tout rebelle na otina no footing de ke na yo ko mi présenter ke na émission na yo mais ça te ki o ya ki ozomona matama na ya mutu ala na zala mbo rien ozomona nako kim ça otina malo vraiment mais message à sous que nini pour na bato ba otala yo famille na pe ils ont chance otala yo message nini pour na mona bon et ça ka obligé faut ya ozo mona to ils obligé pe à ko sumeka la dépense ya mona ya classe ba mama bino beaucoup na mona message na mona ko kende ko zonga yo ça la soubiente na moni que mona a tourné partout azana place te yesu qui est aligné à ce mona na ya ko tsata na internat après internat ba vacances mona ye nazana ilu côté qui aba na weko pesa ka fufu nazangi ou bien loso nazangi. Merci Coco, merci pour te clôturer maître s'il vous plaît yaka poto me ko clôturer na yo o me ko accorder biso ngoko accorder biso soki c'est Davina aza déjà na ajini po eza TV na linga yo accorder biso soki to ko zo interview to sala ngona volonté na biso te po yo akoma ki ba journaliste ba ko lobisa mona makambo il fallait pas loba. Si on a accordé biso ceux qui ont la capacité à répondre 2 ou 3 questions de poser mon à propos magamoni sur le ah monsieur le journaliste vous avez vraiment maillé la makashi hein parce que vous aurez rappelé ngai eloko moko na ebandeli ya makambo oyo ba journaliste ande ba sala ki émission na petite Davina na bon vent et koyaka epai na biso ke totinda ki akende pour afinga papa na ceux qui n'étaient pas les camps. Merci pour na kanisa
avant que o leke pa inaye otuni bongo mais ngai personnellement vie ba perturbation mwana azo leka tant mususu moi question moko yake ba mwana te que biso nde to inventer loko oyo hein davina azali na biso awa mais na kosenga kaka ke moi question moko mibale puis voilà totika ye quand même Coco Davina yakana on a besoin de toi. Voilà, en entendant Davina Zoya, te remercier Elodie FF Nambour, la puissance, ils ont dominé toujours la puissance. Elle est puissante, Elodie FF, partenaire officiel de l'émission Oyo. Venangaï, Fiki Kakonde, Philippe Kakonde, Isaac et Mambolo, donc on est ensemble, tout ça, Kinshasa, tu sais que nous tige Kotambola, honorable Zakari Baba, sur Nazoli Mbala. Fiki Kakonde, tu as vu que boîte, c'est moi, ça, ma côte, on a mis qui n'ont pas calato, tout nous allons. Merci, bonjour Davina. Au pour ça, s'il te plaît. Bonjour, tout le monde nous a triste. Vous êtes là ou comment? Au pour ça, pour battre na makambo nyoso yo kinde to soli na koko ne to soli na maître Joe ba ko seli autour de mama solo. Yesolo. Pardon? Yesolo. Pardon? Yesolo. Pardon? Yesolo. Yesolo. Message nous anime na bato ba Holanda yo pour ça nous anime. Rien à dire en fait. Bon, rien à dire, moi c'est juste nakana posa ya foutre là quand justement Minerval là parce que j'étudie à Sévigné. Je suis en 6e des humanités en fait. À l'école, on m'a obligé avant de commencer, je dois payer la totalité. C'est 660 en fait. C'est tout. C'est bon, ah, vous en adresse Lemba. Pas beaucoup na yo. Message au maman à comment na Facebook. Comment na yo ou comment que au cours de la émission pour que ba musicien musuba me ko aider comment na Facebook na je pense. Comment pas maman? Mais pas maman. C'est bon, merci toujours Mingité, merci le gars de confirmer ma cambo. Oh yo bano balo. Kitoko donc Davine on a beaucoup de monde na internet moi to joyer ba makambo mingi lo baté pour azana stress ya makasi talaka mona na ajoyo 18 ans 19 ans ba réalité autour sur lesquels là ça bien souka na stress et surtout dans la communauté Yves Joli les boucliers soin makasi Yves Joli junior muku na maître tolo 450 tolo na Eric Ndombasi appelle masqué Fiston Mani sa grand garçon ba noko to bochara biso pour noko to si ça avec to conclure émission na yo maître Johnny. Maître Johnny Davina a reconfirmé Bisso Makambo Yotsoloba tout à l'heure, na Okoko Otsoloba. En bref, mot de la fin des années, par rapport à l'interview au Bing Sebito tout ça la mot de la fin, souci Nangaï, na komi kozala affecté mingi à partir ya kolela mwana. Mwana zoluka million te. To maître Joe zoluka million te. Selon mwana souci na yezalika ke batangi ça y est classe va arriver à kofuta Minerval. Alors Minerval na ye ekota epai na bino to epai na biso ndenga tozali boyi. Parce que ba ventrier baleki mingi na mokili oyo avant mwana koma soki ojan c'est le moment tokoki ko songaye. Tout au long blaire ngana solo la kana mona ozoyoka souci na place alela po basombela ye elamba to bijou ezali kaka classe nangai. Alors donc total le dragon ya cette tête au ba passaki pona ko empêcher progression ya mona au na niveau ya classe. Elle fait donc section moko très très difficile. S'il était vraiment parmi ces gens-là qui osent d'envoyer faire dans le dur n'importe quoi, je pense qu'il allait quand même le corriger. Parce que je me souviens très bien, j'ai déjà suivi donc une chanson de ce monsieur-là. Dans leur répétition, qui soit donc dans le studio, ils ont fini par dire que c'est les chevaux les plus gentils qui donnent les coups de patte. Mais si la petite, donc, Azala qui n'a pas de bino, je pense à l'ingénieur pour corriger bino, ce n'est pas comme ça, Balobakate. Alors, besoin de négliger une tête montante. Lobby, comme bien un grand journaliste, député quelque part, histoire naïe ya bomwana. Et kozala nini, monsieur Bino, besoin d'encourager les mâles. Votre ami Azo agir mabé. Et vous le flatter là, vous êtes derrière lui pour l'encourager. Non, oh yendengozo sala, ezali bongo. Mon petit, j'étais déjà donc prodigué des conseils dès le début de cette émission. Dans les temps, je t'avais dit que faites attention. Bongo ezali passe pour n'agozongo.
Alors, il ne faut pas se laisser faire parce que tous les flatteurs, voilà même en dernier moment, ce n'est pas que yo na mwana na yo, mais soi-disant, on t'a raconté, on t'a dit. Est-ce que vous imaginez que la petite peut oser donc de dire, oh, eloko yo kangela qui est kandawana, mwana a se permettra le bobosin jande wana envers papa na ye. Mais ce que vous allez na katia kondima de gauche à droite, je suis persuadé que oko panzanana libota na yo mobimba. Mestre. Mwana lingi yo, loko na zo senga, pesa ya amour. Ce que olingi te ozala na ye pene. Je te donnerai donc juste conseil mon quoi à moquer. Ou qu'est-ce directement à l'école, au foutu totalité en bon. Et puis le reste, on continue comme ça les misala. Le numéro de téléphone, adresse. Le numéro c'est toujours simple 0900 53 82 32. On est à WhatsApp nayo. Ouais, na yango moko côté na WhatsApp et puis voilà. Bon, alors j'allais encore profiter. Non. Quand je me déplace, donc, on a un numéro dans le privé, mais je suis encore là parce que nous avons des travaux de côté à Monique, travaux Izali, donc, Nazali Nano, et le pays qui a moins de temps pour naïe. Alors, Tozo Sengabino, Tosala, Ini, pour que moi, Oyo, assez sa classe naïe, Bazo Zélane, fisque 600, David, 600 combien? $660. Faut-il en go cash? Et puis voilà, moi, on a ça l'habitude. J'allais profiter quand même de saluer un petit coucou à Mireille, le papa Lolo, Nakati à Rotterdam, maman Justina. Donc, Ben Soazo, qui s'en occupait, na vote à moi. Et puis voilà, mes amis, le général Kassongo, son excellence le Zolombambi, son excellence Mova, Ninga Bolekebele. Et puis voilà. Petit Yves. Pardon? Vraiment, merci. Merci. Congo Promo. La Pesbino, merci trop. Il y a Raph Ngindou, grand journaliste. N'était pas hier non plus. Tolinga to sur la télé, na bisopoto la vérité. Et Zalua puis le côté Zalua. Merci. Merci Nangola Napesi Mendes Aigle Fomosi, patron des patrons général Mendes Aigle Fomosi, Félix Kankonde, petit frère Yafiki Kankonde, qui paiement aux joueurs international pro, qui paiement et puis Masana Rishi Makese, Parlement debout ne tombera jamais na cassé na Rishi Makese, King Slova comme ça sangona, Rishi Makese, staff complet de Fali pour Panangola, et puis na Pesi Mote na Junior Junior Ikomo, total respect mon vieux. Merci pour notre soutien Nabino. Marqué licence bozoé moi code zoé moi maramozoé qui toko merci na batutu Kalebe Mukombo na Ngbanzu famille Kalebe Mukombo na Ngbanzu na Chine. Merci pour notre soutien, merci na batutu bolandi biso et puis partagez-vous cette émission. Ba para ou ba para solo partagez mission pour ça comme na batunyo so merci. Tout le monde à la prochaine Raph Ngindu, total respect. Maître Nabité Jésus au Kamba na Paris, te peux se monter de la part, il y a Maître Joe. Te peux se mettre tout le monde en Arabie, so Rishi Maké, c'est une fois de plus, Parlement debout, tout le monde en Arabie, so Roi Bilamba Kalembo, Isaac et Mambolo, Maître Junior Mokuna, 450 tolo na Maître Junior Mokuna, très fort Moku à Moko. Voilà, fiston coloqué, El Zapatero, il y a ma prudence, tous en abon calamité, ma prudence, Mirnabiso, total respect à ma prudence. Fiston coloqué, El Zapatero, motivé à ma prudence, Kako des grands frères. Kako Kakonde, grand frère. On a nega Vicky Kakonde. Vitesse et Bill Tornade. Merci Vicky Kakonde. Kitoko. Enos. Docteur Jeff Njadi, les détas dont des dieux. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...